Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Mbote na batali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Lokola momesano na elibino susu motuna ya lelo. Motuna ya lelo ezali kokumisa mwasa muninga ke ayebi kolamba. Ezali malamu to ezali malamu te. Ko reconnaître mwasi ya muninga ke ayebi kolamba. Ezali malamu to ezali malamu te. Soko ezali malamu te, ba conséquence nini koki komema sozo kumisa mwasa muninga ke ayebi kolamba devant mwasi na yo. Eza mabe to place bino mibale na mwasi nozo reconnaître ke mwasi ya fulan ayebi pa kolamba. Eza kolo to eza kolo te. Voilà. Mutuna ya lelo ya mwana toko senga soutien na bino to partager idée aux réflexions. Moi si yo koloba nini na part na yo. Soki mobile na yo azokumisa to azo reconnaître to azokumisa bilei ya muninga na mwasi. Manifester ndenge nini. Mutuna ezali ya basi pe mibali. Voilà, merci. Ciao.